Bato audio nangi za ba nini ba okangisa ye pe mutamela biso paka na information que o beve ba okangisa biso c'est grâce moto epeli lisusu kande toyoka kaka nde moto epelaka lelo grâce temo likamba grâce temo na Da Costa na Davina Apwa ezongi lisusu nani azongisi likamba grâce temo na Davina Apwa mura de la presse bandeko na nga tolobaka vérité kobima tolukaka toyeba vérité likambo elekaka moto na mutayaka na bamakambo na ye okoto aloba base okoto aloba base te et puis chose grave eza nini bandeko na nga likambo nini penza o Irsi Botelo TV apelisi caméra na ye eza makambo boyoki na début wana likambo ya kisongi likambo ya grâce temo ebimi likambo ba audio pona mama na biso Belleville Kanzi ebimi alors s'il vous plaît bandeko bobimisa na Belleville Kanzi na makambo na bino oyo grâce temo tomona grâce temo azaka wana mama na biso Belleville sanga kesombelamba grâce temo ye wana lokwa mwa malamu nzoka nde na sima nango ye pa zaka na bamakambo na ye kendaka kotonga zaka bamakambo na kendaka kobimisa yango bomoni toyaka kopesa bastar na biso baconseil il faut koyebaka nani okozala na ye nani okozala na ye te lelo soki mura de la presse akendaki poto te me makambo tonga toyebango te mais lelo po mura peut-être aza su na kisasa ta yebika ke na ye déjà poto atikali kotumba na ye zamba bimisi ba vérité mosusu fallait pas bimisa tomonaki bela de nous bela de mon cœur na benga ye Belleville Kanzi la patronne na bango Poutine de l'écriture tomonaka ye awa auta okende fête mokalata roba kitoko boyi pareti bazaka na boutique na grâce na grâce tembo wana mutakende kotika ye na boutique pona kopona robe wana siko pourquoi ko jouer na kimotema mabe na hypocrisie eza malamu te bandeko eza vraiment malamu te grâce te mabimisa ba audio Belleville belé kuna toyoki yango pa mura de la presse eza na makambo o grâce Belleville osolanyaka na grâce te mo leki na ona ndenge mo apete mais grâce te mo ki na kuna bimisi yango memi yango apakoli yango mafuta mais toyebi ke nekiri na bango ena bato musu bazaka pour sila ena bato musu bazaka pour Belleville bomonde place ba moto ba comédie pelaka bandeko nanga mbote no na bato nyonso balanda Irsi Botelo TV vraiment mbote na bino bandeko so ezambala no liboso otombe na chaîne na biso kande toyebisaka bino so ezambala liboso o s'abonner o commenter o liker o partager bo partager surtout ba émission na biso lelo toyeli su na likambo oyo likambo tonton Da Costa likambo ya affaire base oyo ereniaka déjà kala esi sila et si là vraiment kala affaire base oyo mais lelo affaire base oyo zongi lisusu na kati internet toloba ezala base biso toyaka oloba eza base mais batebele bayaka oloba keza base te mais toloba ngo ke te likambo ezaka base côté musu base te côté musu bakutanaka mais balobi le passé ne revient jamais eza likambo si elekaki likambo elekaki lelo mura ye kobimisa ke nani grâce te mwazaki mwasi Da Costa oui Da Costa za mwa mobali soki ezaki ke grâce abimaki na Da Costa za mwa mobali ayaka neka kodrage fille mwa mobali apusanaka neka adrage sko yo nde mwasi oyo ozondima oza fille faible to oza fille facile lelo bopota Da Costa te boyebi ke Da Costa za marié mais tant bobandi ko bimisa biloko opo bo salir libala Da Costa to po bo sala Da Costa nini po likamba base eza o elekaki kala toyeba ngo ezalaka base bino moka boyaka na internet boyaka kolobaka o te ezaki nango buzz lelo mura yo lobake ezaki buzz te yepa kendaki kaka joua kika akotaki afinga ki akotelaki ndeko na swanisaki Davina kaka ye moko mura lobi kezaki buzz te mais kaka ye moko pe ayaki sur internet pour na yebisa biso kezaki buzz alors nyonso ezaki ka po akava camarade na po couvrir ka camarade na. Le passé ne revient jamais. Likambo ata boye bolobi ekolongolisa mwasa Da Costa libala te. Ekobebisa pe personnalité Da Costa te. Ekobebisa pe personnalité Da Costa te. Ekolongolisa nani Davina Apwa libala te. Ekobebisa pe personnalité Davina te. Po likambo ezaki likambo elekakala.
lelo tozana posa vérité nango po tokende nango wapi lelo tozana posa vérité nango po tosala nango nini po toyebaka ke ezalaka buzz bato mosusu balobaka buzz bato mosusu balobi buzz te chose grave ezalaki ke batournage oyo basalaka tomona aparti ya buzz wana te alors eleka totala baconférence de presse nango ndenge eleka nango déjà eleka donc lelo ata o boye bolobi ata bozongisi yango na marché ekoboma libala d'Acosta te tolukaka te kosali baréputation ya bato mosusu na makambo eza nango déjà ya kala iya makambo kala soki grâce te mwa bimana d'Acosta eza faire akala d'Acosta na ye mobali aluli na ye mwasi pa mipanzi na ya babimi na bango mwasi apanzani na ye siko fale ya sani eske eza faute ya d'Acosta to eza faute ya mwasi affaire bombanda na nani mwasa d'Acosta mwasa libala tala ata d'Acosta bimana davina ata d'Acosta bimana ye grâce temo mwasi o d'Acosta bali eza mama na biso comme ezaka ne lor si mama na biso lor mwasi d'Acosta bali ye wana nani omisambusa soki abimana bango monde basi bamisambusa mais davina po misambusa te davina na libala na ye grâce temo ti lelo libala ebeba Davina na libala na est-ce que bino boyoke mobala Davina après makambo wana nyonso conférence de presse boye buzz est-ce que bomona libala Davina kufaki te preuve ne que Davina za lesu na zemi boti ko salir ba personnalité batu eza bien te eza likambo eleka vérité bimi oui ebimi siko likola vérité to sa nango nini batan o tozela vérité o ebimaka te tozela vérité o kala vérité o tozela ngo kala do kala ya kala vérité ngo yo bimaka lelo kalo biso tozela vérité o ebimaka te lelo vérité o yo bima to sa nango ni est-ce que boasir bokasi mosa d'Acosta boma libala na ye pour na vérité o aboma libala na ete pourquoi tant tozela vérité bimate muto ayo loba vérité pona nini te alobaki yango na débit abombaki yango nanu po ezaki vérité te bobimisa Belleville kanzi na mamaram na bino bobimisa ye na mamaram na bino conseil to opesa pe mabela en tout cas il faut zara musika na batu mususu eza mutu muso omona approcher pembe na yo oyebitelo ni muto apusani pembe na yo est-ce que apusani na amour sincère est-ce que apusani kapoya ko yiba ba matière ke nango to apusani vraiment lokola muto apusani fobozaka fobozaka vraiment na bokebi il faut kozala na ba discernement makasi na bato bapusanaka grâce te moto monaka Belleville akoposte na ba TikTok na ye akozwa photo Belleville aposte akozwa video ya Belleville aposte mais na sima nango ka ye azwaka ba audio akenda akotiaka na groupe na bango kaka ye azozwa ba audio azoki kotia na groupe na bango toka mwa to comprendre te ba audio ebima ndeni yo kaka audio ebimi bango moko babimisaka ba audio na bango mpona komataka ba gaz bien te eza vraiment bien te il faut koyeba ko respectara batu il faut koyeba makambo eza mambeleka nango kala donc lelo ate ye na internet ate kezongi bomotika to maitya kubango bomaitya d'Acosta bomaitya Davina bomaitya grâce temo poza makambo ke leka kala ezaka makambo leka kala grâce temo mema vi na mapeka na ye aboma libala na ye mobala yaki na vie na ye soki mpe na ndenga bavantique so mpe na ndenga bavantique te toyeba te libala esalama ekende zonga libala esalama ya kafu lelo toyoka o mwa mulopo alobaka mwa mulopo asalaka boye esimbaka boye ekendaka ezongaka lelo nde tokoyoka ngo vérité tozalaka na posa nango kala bobombaka ngo bokontinue kobomba ngo lelo ata bobimisi yango ezala nango na impact te omoni ba vérité muso esengaka atango likambo ezali esengi bobimisa vérité bobimisi vérité lelo ata bobimisi vérité eza na impact te conseil ezaka na bastar na biso boyebaka banani bozaka na bango oyo ozaka na bachroniqueur oyo otrasaka bachroniqueur oyo yeba chroniqueur nini otrasaka yeba chroniqueur nini oyo osololaka makambo na yo eya na bachroniqueur mosu akoya na internet nga naza pour Belleville nga naza pour Sila
mais na cc nango ozo ba audio na bino ba obimisa ba chroniqueur musu bozo pesa bango confiance opesi confiance tant que chroniqueur opesi confiance tant que chroniqueur tant que youtubeuse oyebi ke ate o mutu nanga o penza ya zaka punga o akumisaka nga o soka leki na émission oloba mabe po nanga te mais liko nango baozo ba audio na bino ba bimisaka ngo to kamwa toyoka audio dina ne bima briske makabe audio dina ya dina ne bima mais musu mutu abimisa audio wana azala proche na ye muso azala proche na ye pena proche na ye to pesi conseil ezopesama na internet nyonso bozala na bokebi oza star munene éviter bato mosusu pembeni na yo po on sait jamais bino bokasi ba chroniqueur nyonso ba youtubeurs nyonso o ba approchera bino o ba osala émission nga pena soko meki na ye soko meki na lelo ba audio o grâce te moi bimisa ne kiri na bango na bato mosusu ba lapanda soko meki na belle vie mais tale kirango esika ba audio bimela na ba groupe na bango il faut faire attention bandeko il faut faire attention lelo makambo komaka eke zongi ba comédien na biso ba mérita ki metena ba mabala na bango ba shio ba bala ba comédien na biso bazaka ba victime moi ça batana victime na ndaka vandeka bo afongola te vatala bo o mobile na sala kibwe est-ce que bozo imaginer stress bo pesa na couple na bango eza passe donc bo lukate ko déstabilisera bato ezara bien te affaire Bézia da Costa Davina essayer les kakala essayer les cadeaux le lot internet qui matière na ba vérité o ezala ki ya solo poti siko batu musu to ebika kezaki nango ya solo to ebika kezaki nango ya solo batu musu pe to ebi zaki ya lukuta batu musu pe to ebi zaki ya solo alors le lot tabo yebo confirmer o ezaki ya solo ezala ngo sun impact te ezala ngo li sun impact te ce qui gaste mo bimanda Costa ici là ba beta pe sila nango pe botika biloko eza bien te to pesa bino conseil ba star na biso il faut bozara mayele bo ebite bane bazara pembe na bino tant to yokoloba il faut bozala mayele po bo ebite banani bazala pembe na bino to loba ngo na ba ventique te na ba jete po boyoki ba vérité bimi lelo boyoki o ba audio bima kuna na groupe na bango na yemo grâce te mo mutamema ngo na groupe na bango lelo boyoki yango yango to ebisaka bino toujours il faut ozara sage na ba groupe na bango bakoma okabwana ka bazaka ba camarade me bakabwana ka po o akoma okumisa o akoma okumisa oyo bakabwana ka po koto bata Bellevue koto bata Sila nde mema trouble nde bakabwana mais affaire Beza da Costa bandeko nanga totika na biso po atabo bimisi 1000 vérité c'est yebana bato ebena mitema na bango bayebi ba o bayebi ezaki vérité bayebi ba o pe bayebi kezaki vérité te bayebi donc totika ko confondre ba mara mususu totika ko confondre ba bilo mususu na minutes o atabo ye po bo déstabiliser Mosa da Costa e simba te moi masa batu na libala netanga kota na libala ne ba makambe zake bele boye bo finga ba soutien na ye bo finga boloba lelo boye susu bobanda suko loba kezaki ya solo ezalaki boye ezalaki boye ekutu ya solo ekutu babima ekutu bandeko nanga mabeza wapi esoki babimaki mabeza wapi da Costa mobile grâce de moi mwasi mabeza wapi totika oluka ko déstabiliser ba foya baninga et elle a bien te à faire besoin le cas de akala da Costa de a sa position à la kisa mwasi na totika famille libota please boza la concentrer na film na biso e bandi lelo en tout cas toza la concentrer na film na biso déjà bandi kutu déjà zo leka toza la concentrer na film na biso totika ba distraction inutile totika ba distraction moko boye eza vraiment malamu mingi te donc bobimisa Bellevue nani Davina apona makambo bobimisa ye po eza ba besoin leka nango déjà kala aboma na libala na eteba o bozela libala na ekufa o boye na makambo pona ko bimisa o libala akoboma libala na ete ba besoin o eza makambo chez leka nango kala eleka nango kala vérité ou pas eza mambese leka nango
eleka nango eboma libala mutu te epesaka bato lokola bagrâce te mo mayele epesaka bato lokola bagrâce te mo mayele mpo ayaka na mwa bavitese moko boye makasi me bavitese wana pour esilaka boye omona vi soki ozoluka kose faire voir na makambo mosusu eza vraiment malamu te grâce te mo aza très joli mwasi kitoko oyo ekomela ye na vie ekomela ye mais sa teke mpe ekomela ye lelo ezaka sokoli makolo apepuli makolo pour abandeli chemin mosusu eza pasi bandeko na nga o nga na yaki nango ya koloba na bino ka yango wana ntuka tobimisa Bellevue kandi nanu na makambo oyo donc pa na ye pas de trahison ata bolobi ata bokotisi ata bozongisi boye bobimisa ye na makambo oyo affaire base oyo eza nango likambo akalesi eleka nango donc ata bobandeli mokili bobalusi yango bokende yango gauche bokende yango droite Moussa da Costa akobomaka libala na ye ata mokolo moko te merci na bato nyonso oyo balanda Irsi Botelo la TV bandeko na nga so eza mbala liboso koyi na chaîne na biso vraiment au s'abonner au commenter au liker au partager et au sala malamu mingi totika ko déstabiliser ba star na biso totika to sunga bango toujours bakende liboso en tout cas totia commenter liker partager émission oyo et au sala malamu mingi wana tokutani na bino à la prochaine occasion. Bisous. Bye.